Bandeko balinga mikati na nkolo na pesi bino mbote na komona Yesu Kristo. Liboso na bino bozeli na oya bino musana bino évêque Pascal Mukuna, représentant légal ya Seka, la grande communauté. Na yepona ko annoncer bino musala munene tozala yango. Le nazolo ba musala munene même yo moko soko landiango okumune soko munene yango wana. Les ba commentaire na zo salate. Les amis délivrance sur les esprits. Tobandaki to comme une étape ya mibale. Tozoke nango étape ya liboso to comme une étape ya mibale to comme une étape ya misato ainsi de suite. L'étape ya liboso sur délivrance likolo milimu mabe. Tout le monde qui les morts ne sont pas morts. Bakoufi bakufate to démontrer comment bakufi bakufate que loko ekufa gezaka nzoto mais esprit ekufa te. Diable Satan batu ya mulili bazoka siko ya esprit ya bato bakufa bazoka sele bato bazana momo to démontrer kango et tout le monde qui na Bible comment Saoul akende ko invoquer esprit ya Samuel bazala ki prophète esprit wa nezongi na bato bomoi e banikolo bamaka et Bible zolo baka qu'on trouve chez toi personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits, qui interroge les morts. Donc bakufi ba interroge bango bazolo bamakambo basolo kana bango. Pour y a mis balai, tout le monde qui commence Satan se déguise. Dans la Bible, les hommes que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ses ministres aussi se déguisent en ministres de Dieu. Des faux apôtres. Mais bapimi apôtres. Tout le monde qui est esprit et l'attaque en zoto ya banyama. Basolo bana Yesu tinde bisona bangulu. Et leur esprit écouté na bangulu. Leur bangulu on a besoin de c'est le mouton comme était que les abbés esprit à comme on a ngulu. Ne to tel que bampuko ya kana ndakuna yo. Yo zo mona mpuko. Ndeke moko ya ke likolo batolo. Yo zo mona ndeke zoke za esprit bazotinda. To mona ki comment esprit ko la tanzoto ya mutu comme Bible zolo baka bamusuba kutana ba ange sans que bayiba ke bazaba ange tu ye kokota prière tu suis 14 jours tu sambeli bato étape na biso mi balé toujours délivrance sur les esprits. Pour y aller bosso, famille. Bien aimé, je t'invite. Attends, aux anapoto. Sur YouTube, aux Hollandais biso. Évêque Pascal Mukuna TV officiel. Aux Hollandais biso de partout. Bon m'y abonner, bon de service. Tous autres, c'est que famille c'est une importance capitale na vie montuneuse. Ou même longi na bango, uzana mekela na bango, uzana kombo na bango, bile yoli akeuté pa na bango. Donc même combo. Avant yo botama, ezana makambo esami na famille. La cérémonie makam songolo pakala yo kuti famille sans koyeba oye na famille nini
bato ebele lelo akozalaka Europe aka Amérique na kimi famille okimi eloko te papa soko landi service na biso okomone kozana eloko okimi te puisque zana ba famille oyo bateka famille wana mwana mwasi oyo akobota na famille azate mwana mobali oyo akobota na famille azate kobota ya bana bateka yango bozu ya famille bateka. Bien-aimé dans le Seigneur, nazo senga yo place ozali eza na tina parfois kozala bozo futa banyongo ya papa na bino, bozo futa banyongo ya mama na bino, bozo futa banyongo oyo koko na bino atika. C'est pour cela que tozali ko inviter mutu nyonso tozana na point liboso tokomona pe point misato na ko livrer bino po ya mibale de tokosilisa famille puisque tozana na famille très important, homme de mot, femme de mot. Oh bien aimé na koyebisa yoko kozanga makambo te. Yesu azobisa bantoma, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Donc, homme démon, femme démon, mutu moko ko changer azate, abotami bongo. Soki à côté na vie na yo, c'est la destruction. Ndozo na bandiko bazana poto bazolela. À partir ya nini, mwasi oya kendekine poto, mobali ndeko muningo yokutana kina yena vi mono boti talendenga selio. Donc voilà au moins kaka wana on a flashé bino, mais ce qu'on bandi ko lande biso siko ndoko découvrir makambo okoyeba pourquoi ozobota te, okoyeba pourquoi vina yo ezali ndenge eza wana. Nazali ko inviter bino yo muto zolande biso uzana braza, yo muto zolande biso uzana masina, tozali na aseka bandal mavumu numéro 2 adresse na biso yango tozo banda à partir ya 16h30 suka na biso 19h30 boya epelé dimanche tozo banda na 8h référence eza maison communale. Soko komika na maison communale otunia seka baza ko diriger yo mbala moke yango. Nazali ko sambela zambe na ngai mukona lobi atoucher motema na yo, a disposer motema na yo poto lande biso. Parfois nous sommes dans une salle zamba kuyi ko sala miracle. Kono na biso nazo sambela pona bandeko nyonso o bakolande service, bandeko nyonso o bakozala connecté na musala oyo bikisa bango ata babombi na samai, ata babombi na zamba, ata babombi na mipepe, ata zana mulangi ya mutu atie na zambe tula ye kake na yo ebeta, ata uya koza na poto me poursuite ya l'esprit ya famille na ye chaque jour na ndako na poto zambe sala en sorte que lié wana ekatana ya famille makila na Yesu etangaki esala musala pambate tikete nkolo na kembo opambola bango nyonso obikisa bango nyonso memba obalandi biso tout à l'heure ngolo na yolanda bango na sima na komo na Yesu